Je t'ai fait des gros câlins, des gros bisous. Je t'embrasse partout. Et puis, on a solo pour la première fois, on a loba na makambote. Na opakolo au chocolat. Entre deux immeubles, nous on a ciment. Na opakolo au chocolat na katiwana. Et puis la suite, yomoko yepi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Prends soin de toi, on est ensemble. Je t'embrasse partout. Des gros bisous. Na bosalaki na bakisi lisusu. Mabelo na minene. Na omelango koleka pipero. Plus belle femme du monde. Tu sais que je t'aime. Tu sais que tu me manques tellement beaucoup. Juste te dire que tu es, tu seras et tu resteras. Je te fais des gros câlins, des gros bisous. Je t'embrasse partout. Et puis, on a solo pour la première fois, on a loba na makambote. Na opakolo au chocolat. Entre deux immeubles, on a ciment. Na opakolo au chocolat na katiwana. Et puis la suite, yomoko yepi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Prends soin de toi, on est ensemble. Je t'embrasse partout. Des gros bisous. Bonjour, na bande konyo son oba landi biso na extrait vidéo tout ce qui a pasteur oyo na kombo ya Nikens Obange azana Suède. Vidéo oyo eza circulé na ba réseaux sociaux ebele bazo komaka kaboyo kama kam pasteur alobi mbat bazo comprendre que pasteur alobi yango na nani asali buzo bango na nani. Mokilio makam tokomi komone komi kobangisa bandeko nanga pasteur Nikens o aza posel na Nzambe na Suède. Mais problème eleki na kati ya bomo enaye etungisi monde entier ezali pasi yango tozebisa ba pasteur soki omoni mosala Nzambe okoka kosala yango te solola na Nzambe parce que tango bandaki yango solola kaka na etika na yo. Pasteur Nikens oyo azali marié na Suède na mwasi na ye kombo na ye Sylvie Kamani. Pasteur ayako kutana na mwana mwasi moko na nzela ya ba réseaux sociaux kombo na ye Mboyo. Mboyo wana amona na kana mbongo azana Congo po asalaka epa ba juif. Mais c'est Mboyo wana azali mutu ya Canada, azali kovanda liboso na Canada tanga zwi musala na ye bien ndakenda kosala na Congo. Pasteur Nikens alingana na mwana mwasi oyo bodio bozoyo kazolo ba chéri siti bozoyo kawana azoyebisa yango nde Mboyo mwana mwasi azali kovanda na Canada mais na minute azana kati ya Kinshasa po asalaka pa juif wana azana mbongo. Bakoma bolingo na pasteur azali marié na sœur na biso Sylvie Kamani baza bata Suède. Bolingo na bango ndenge lekaki na sœur Mboyo apesaki pasteur mbongo na valeur ya $7,000. Esali ke bayokani te babebani na Silina Mboyo wana na makambo ya mbongo pasteur na molikangu na Mboyo o azala Kinshasa bakabwani mabe makambo ya mbongo. Pasteur alingi suko yamba likangu na telefone te. Likangu wana sœur wana Mboyo akomi koluka pasteur o azaka na Suède pasteur Nikens oyo na ba réseaux sociaux nyonso azomona ete. Lokola na masolo ayebaki ke mwasi ya pasteur kombo na Sylvie Kamani. Po moni likangu ayebaka mwasi ya ndako bandeko tobosana kango te. Mobali soka zwelo likangu tamsi yoko yeba te mais ye likangu si ayebaki ayebi na bana bazalaka nde wana. Mama na lokola yebaki Sylvie Kamani azali mwasi ya pasteur ya ndako abandi kobeta na Facebook koluka kombo ya Sylvie Kamani ayeko tombe na kombo moko Pascal Kamani. Pascal Kamani wala azali grand frère propre ya Sylvie Kamani. Amoni na ba photo ya Sylvie na Facebook ya Pascal wana asendi Pascal ami. Azali grand frère sœur Sylvie Pascal Kamani azalaka na France. Tango mwasi wana bimana pasteur mobali ya Sylvie asengi ya na Sylvie ami na Facebook bakomi kosolola. Soki eloko nini eleki akomi kobetela ya na Sylvie masonde pasteur azwa mbongo nga na sala pa juif moko na mona na kana mbongo mibali ya poto. Pascal Kamani grand frère propre ya Sylvie Kamani asutukeli lisusu mwana mwasi wana Mboyo wana bandeko bana pasteur ye pa komi kolinga ye ba komi susu ba makango bandeko botala kindoki boyo kanivo mukile komi na suka. Donc Sylvie Kamani azali petit frère petit sœur pardon propre ya Pascal Kamani. Mobile ya Sylvie ya pasteur mutosala ba vendu ona sœur Mboyo. Ya na Sylvie lisusu bandeko bozo comprendre mamnazo ba ke ko lisusu kaka même mwasi ya beau frère na ye.
babandi bolingo mutu apartage bavideo ya paster oyo azoloba babétise oyo ezali Pascal Kamani akomi kosalela beau-frère na ye zuwa bakomi bambanda bandeko na ye te so bozokomprendre mango nga nazoloba bakomi bambanda eza mbutu Pascal Kamani atiki mwasi na bana misatu na France yende siko bakomi vraiment bolingo na mboyo wana bavandisi masolo donc Pasteur Nikenso bomoni ba photo ba audio ezo cycler na ba réseaux sociaux nyonso Pasteur Kobange so Kobange oyo aza muta Suède bandiko na ngana minito bakomi na kibombanda ye na bon frère ne do ye na grand frère mwasi ne babimi mwasi moko likango Sylvie Kamani na minute au grand frère ne Pascal abadi kokosa Sylvie bo mali bala wana Pasteur wana za aventurier azwi bodio wana bozomona se bomoni ebimi ezali Pascal Kamani mutabimisi yango po Sylvie tanga koyoka ngo abaye mobile na ya Pasteur bandeko boyoka po ya na ebi déjà que ça sali cop akomi ko bimana likango ya Pasteur o Pasteur azo ebisa maloba bolingo bozoyoka wana mukili komi na ngona suka botala makambo babi Pascal Kamani wana abomi liba aleki na Sylvie Kamani abi Pasteur waza aventurier oyoki ndenge bodio eza cycler na ba réseaux sociaux nzoka ye moko mutabimisa ki ngo tant Sylvie koyoka aboma libala Sylvie azaki diba ayebi teke grand frère na Pascal Kamani azokende kobaya na siko na mboyo wana azana Kishasa sala ke pas juif azana mbongo mwana mwasi wana donc Pascal Kamani abotoli beau frère na ye mwasi yende mutabimisi bodio wana bozoyoka ya Pasteur na basali na nzambe bolingi nzoto Pasteur maloba makasi boye vraiment okomona mama Pasteur na ndako Sylvie Kamani ayokaka maloba ote eza pasi toyeka ko préciser po bodio ezotambola partout tomoni bala bouche basiti nyonso etie yango bazomona ka Pasteur azoloba na mutu bêtise azoloba ngo na nani na likango na ye mboyo azana Kishasa azali fille ya Canada azwa musala nde na Congo yango kenda kosala vandaka na Congo amona na kala mbongo asala kepa ya juif moko boye na Congo donc bazolanda ser wana po amona na kala mbongo parce que aza mwana mokete mboyo wana aza ser mo ya mwa mokulu ete ya bino bo partager vidéo ya passé bino mo boyoki ma Pasteur azoloba eza pasi bato bazomi tuna Pasteur azoloba ngo na nani yango wana likambo epo ebime comme epa na biso ezali na leki ya mboyo ndeko na ye asepelaki te na makambo oyo abetaki lisolo epai ya mutu abandi kobimisanga lobi boyebi te mutabimisi odio wana ezali Pascal Kamani grand frère ya Sylvie Kamani mwasi ya Pasteur ya ndako lokola alingi mboyo likango wana mingi amoni kaza na mbongo Pasteur aprofitaki na tour na ye alie mbongo na ye ye pe Pasteur akesu aprofite na tour ne alia pe mbongo mibali ya poto bozosutukela mbongo Pasteur osambo église baby pour la 7 000 euros 7 000 euros c'est rien tobanga nzambe soki omutu ozobana ba Pasteur nyonso bazotambola boye soki omoni okokoka mosala nzambe te papa kota na chambre benga papa na yo sola na bisola papa na mwana ke na koki susu te limbisanga nzoto eza na bolembu totangaka makomi te ba Pasteur toyebi ntina ekobo te vraiment mpona nini kopesa peuple nzambe pasi bato bakoma koboya kokende église cause ba Pasteur baza baventurier boye Jésus touti wapi tozokende wapi